Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino, s'il vous plaît, ou lingaka Linda Coach, ou lingaka SB, ou lingaka Cuisine Yannick TV. Na memeli bino message au bandeko nanga partout et kokoute la bino, ko ratango tebo ka message oyo na boke bignon sur la famille. Makambo ezanga kate na ngamba bato ya théâtre na biso, Linda Coach nanu aloba boete. Linda aye na ba vérité mususu na mukolo lelo ba vérité nini bandeko na nga bino moko boko yoka bien boko comprendre koleka Cuisine Yannick TV. Bandeko na ngai Linda alobi film au total film choc total film wana j'espère na 10e eza histoire vraie eza makambo o tozo vivre nango na ba couple na ba camarade na ba famille par-ci par-là na besika misala tozo vivre makambo otomoni moko na moko atali film oyo j'espère mutu na mutu azui conscience parce que nga Cuisine Yannick TV na bino na bimi na ba un plus na kati ya film na bimi na un plus ya makasi bandeko na ngai Linda Coach abi olingaka SB to continuer toujours kotala film na biso aye kopesa kaka ba merci na babaku kwa monde entier aye kopesa ba merci na ba fine na yo bolingaka Linda Coach bombo ya sila bisalu ye wana aye kopesa ba merci na bino nyonso tout partout bozwami merci ya mingi o bozo sala na SB na groupe mbimba ya SB ba invité na bango batu nyonso bayaka babimaka kaka wow SB toujours likolo ba ange adorable s'il vous plaît bozala kaka bongo to changer te to soutenir maman na biso si la bisalu na tous les domaines surtout na ba prière na betaka sete tellement combat si les amunene bénédiction si les amunene bientôt mariage à Mams bandeko nanga photo za na titi la prière to soutenir maman na biso si la bisal kokwa ba na ngai o eza conseil mukie na para Cuisine Yannick TV na ela ki bino bandeko nanga ba kokwa monde entier Cuisine Yannick oka na suto mona na sute na zali musala na ba petit kota bima bino mo boye bimo ba contretemps mais Cuisine Yannick TV na bino na lela bino a trop tout le temps na lobaka je vous love na pensaka bino na memeli bino message oyo olingaka Cuisine Yannick TV s'il vous plaît ce que la première fois okutana vidéo nanga ko rater te s'abonner pour recevoir encore des émissions super bien partout besoin mi bisous.